Et Corinthiens chapitre 10, verset 18. Totani na komoleso masia na sala. Amen. Zali moto oyo akomikumisa ye moko akomikumisa akoyebana te kasi ye oyo kolo akokumisa ye. Amen bota. Amen. Tusongeli kuna boki malamu. Tule na popa lelo et na mkana 2 Corinthiens chapitre 10 le verset 18. Totani na komoleso masia na sala. Amen. Zambi moto oyo akomikumisa ye moko akoyebana te kasi ye oyo kolo akumisi ye. Amen bota. Amen. Yawe asuma batila apesa kimia nasa disposer temps pona koya kosanjola ya. Oui, tutena kasi na mokili iza na libota na yawe tuza pe na peuple ko bazali dès le commencement baza déjà na kasi na caché ezali ya Satan. Amen bota. Amen. Alors na kasi na libota ya Nzambe yawe alukaka toujours ko envoyer kotinda oya koya pona koorienter ezali libota na ye mutu oya koya pona kotalisa peuple na ye ezali volonté na ye. Des places tozali toli eza maloba ya Paul na kasi na libota ya Corinthiens. Na kasi na Paul akotalisa ete na kasi na moto oyo akomikumisa ye moko to akoserekomande ye moko na moto wana akoyebana te. Mais na moto oyo yawe akoyebana korekomande ye voilà moto wana okolo akoyebana kokumisa ye na kasi na mokili. Amen bota. Akotala malamu na kasi na moto wi iza na baenseignant to na baprincipaux sacrificateurs oyo balukaki basi programme ete bazali baenvoye na Nzambe na kasi na mokili. Alors na kasi na oyo ntango bango baye oye baenseigner batalisa libota na yawe ezali promesse to ezali ya Nzambe. Alors na kasi na bango baye kotalisa mokili oyo ezali wa ezali ya Satan. Baye kotalisa moto nzela oyo epermetaki te moto ayebaka kolanda nzela wana. C'est la casse na Paul azotala évangile oye abi à travers Christ na casse évangile wana et Paul azoloba abikumisi ye mokote et Paul azotala na casse na libota ba Corinthiens abi na casse évangile oyo tozwi eza po keto memisa ya mokumba to évangile wana ibana kokende na casse na mokili. Amen bota. Amen. Alors pour évangile ibana kozala rekoni na casse na mokili isenga na kasi na moko yawe envoyer na kasi na mokili yawe yemoko akoyebana kopesa ezali témoignage na ye yawe yemoko akoyebana koglorifier na kasi na mokili. Amen bota. Amen. Kwa Kristo na kasi na mokili abi esenga na kene oke molimo eya na kasi na molimo ntango yango ekoya abi na kasi na molimo ekoparle na tina na ye moko te mais molimo wana to mutu wana akoparle na tina na ngai pe akoyebisa bino makambo ye amoni na kasi na mboka na yawe. Amen bota. Na totala na kasi na mokili ba antichrist baye na kasi na mokili. Rôle ya antichrist ezali rôle ya antichrist ezali rien que pour la koluka ko dérouter oyo ezali libota na yawe ete balongwa na kasi na voie na yawe pe baba na kolanda voie ezali ya mokili. Amen bota. Parce que na kasi na voie mokili nde tomoni Satan nde azodominer na kasi na mokili. Comment Satan azodominer na kasi na mokili à travers l'enseignement oyo apporté to implanté na kasi na mokili. Na kasi na enseignement wana aller à se diviser na plusieurs manières. Na kana ko se diviser de aller à pesi moko na moko ezali doctrine oyo eseni apporter pour que na koyeba na ko détourner ezali libota na yawe balomba na kasi na voie na yawe. Amen bota. Avant na kasi na antichrist na bakuya bako se programmer ete bazali ba envoyer na Nzambe na kasi na mokili. Akasi na kasi na ko se programmer de bakuya bakoloba ete yawe nde envoyer bango yawe nde atili bango ete molimo o yawe alakaki ke molimo o Christ alakaki de yawe asili kotia na kasi na bango pona koluka kwa enseigner ezali libota na yawe. Amen bota. C'est pourquoi Christ amena na kasi na mokili ayebaki na ko avertir o ezali libota na yawe alobi na temps ya suka bokoyeba bokoyoka ete bakotalisa bino boya Nzambe aza awa boya ete na kasi na esika molimo santo ezali to na kasi na esika bakokitisa ezali bamoto bakoinvoke ezali likolo ete ekitisa mbola
limbula pe ekobela kokita na kasi na mokili mais na kasi na bino basambeli tant bino bokoyoka makambo wana bokende na kasi na bisika wana te pourquoi parce que ngai naza na kasi na endroit wana te amen bota alors na kasi na endroit oyo yawe avandi te na kasi na endroit oyo moto oyo yawe aponi na kasi na mokili moto wana akobela koseglorifie na ntina na ye moko te moto wana akobela kobeta tolo na kasi na évangile oyo yawe apesi te mais moto wana role na ye ekozala rien ke ya koglorifie ezali kriste na kasi na likolo amen bota parce que soki na kasi na moto wana aglorifie ezali soki na kasi na likolo nde mpe yawe akobela koglorifie na kasi na mokili devia mpe na kasi na biso lelo message oyo paul alingi kotalisa na kasi na libota ya bakolesien lelo mpe eye na kasi na nga na yo alors na kasi na roi to biti ya message wana eye mpona koluka kotalisa yo ete oyebana koreconnaitre envoye oyo yawe ati na kasi na mokili alors po ke moto areconnaitre envoye oyo yawe akobana kotina na kasi na mokili esengi premièrement na kasi na moto wana ayebana kozala na kasi na sagesse oyo ezali ya likolo amen bota parce que soki moto abai na kasi na sagesse nde akozala na kasi na discernement mpe akozala na kasi na réflexion soki otali na kasi na mokili eloko ebungisi basambeli ezali réflexion eza te mpe ezali discernement eza na kasi na basambeli te amen bota alors mpoke na moto areconnaitre le vrai envoyé na kasi na mokili baenvoye wana bakozala mibale misato te mais envoye wana akozala kaka moko oyo yawe akobela kotika na kasi na mokili se na kasi na envoye wana akozala na kasi na orgueil te mais lelo tomoni na kasi na mokili baenvoye oyo base proclame ete bazali baenvoye na yawe iloka liboso oyo ezolakisa ete bazali baenvoye na yawe te ezali orgueil oyo evandi na kasi na baprincipaux sacrificateur amen bota alors na kasi na orgueil nde yawe aboyaki orgueil quelque part na proverbe akotalisa ete na kasi na moto akozala orgueil molimo na yawe ekobela kovanda na kasi na ye te amen bota eloko ebongisi basambeli to ekotalisa ete bazali baenvoye na yawe te eloko ya liboso baye basebase beaucoup plus na oyo ezali matériel c'est tant que basebase na kasi na matériel moto abongisi ezali présence ya molimo mosantu na kasi na ye moto abongisi ezali orgie ya message oyo apporté na kasi na mokili amen bota parce que tant que moto asebase na kasi na matériel akobongisa oyo ezali vocation na ye tant que moto asebase na kasi na matériel akozala susu na contrôle spirituel te amen bota parce que pourquoi parce que enseignement comme matériel esili kobongisa oyo ezali contrôle spirituel alors esengi na kasi na moto poke areconnaitre envoye ya nzambe na kasi na mokili vraiment aza na kasi na sagesse oyo ezali ya likolo c'est pourquoi na kasi na sagesse wana nde nzambe ayebisaki salomo alobi naza sagesse nalingi discernement mpe na réflexion amen bota ye lelo na kasi na ngalo tozwi grâce oyo toretrouve envoye oyo yawe ati na kasi na mokili à travers sagesse oyo ye à travers l'homme de Dieu c'est la kasi na sagesse wana nde ekotuba kopesanga na yo oyo ezali discernement ya kodiscerne évangile oyo ye à travers l'homme de Dieu mpe ya kodiscerne évangile oyo eyaki liboso epa baprincipaux sacrificateur amen bota alors na kasi na discernement wana tant que c'est discerner entre évangile oyo ngana toyokaki auparavant mpe todiscerne évangile oyo ye à travers l'homme de Dieu nde toyi koreconnaître ete azali envoyé oyo yawe atindi na kasi na mokili amen bota alors na kasi na réflexion c'est de réfléchir na kasi na enseignement oyo toyokaki to réfléchir na kasi na mai oyo toyokaki na kasi na libanga epa baprincipaux sacrificateur mpe to réfléchir na kasi na enseignement oyo ye à travers l'homme de Dieu c'est na kasi na enseignement oyo toyokaki libanga batiaki biso tokende tosene batiaki biso tokende tobeye na kasi na église batiaki biso ete mwana na nzambe akoki kozala mokola na kasi na mokili te amen bota Maintenant, na évangile oye à travers l'homme de Dieu, na sagesse oye apesi na kasi na ye, na discernement oye vandi na kasi na biso toye kozwa na kasi na lebanzambe, c'est toye kodiscerner ete na kasi na mokili tozala passager, na kasi na mokili toyaki na eloko te, pe tokobela kotika eloko te na kasi na mokili. C'est na kasi na évangile oye à travers l'homme de Dieu, eye kotalisa yo tanki ozo-résister na kasi na lebanzambe, sala effort ya koluka kose glorifier na kasi na tina
dans mon côté, sans l'effort, il y a pour glorifier les paroles à travers l'homme de Dieu. Amen. Parce que ce qui ont glorifié parole à travers l'homme de Dieu, c'est qu'il y a aussi après la glorifier la casse de mon Dieu. Et même la casse de l'homme de Dieu, tant qu'il a assez glorifié, la casse de la parole au Yahweh a pu s'appuyer, à l'occasion des paroles, on a eu la côté de la casse de mon Dieu, à travers le comportement, à travers la cage, à travers Issa le Naïe, à travers Ita le Naïe, et voilà à glorifier qu'il y a la casse de mon Dieu. Amen. Alors, tant qu'il y a glorifié la casse de mon Dieu, depuis à glorifier la casse de l'Ipolo. C'est quand il y a glorifié la casse de l'Ipolo, c'est à l'accès la casse de la surface de moi et qui a allé envoyer au Yahweh la casse de mon Dieu. On a pour le cas orienté, ils allaient du Botanaya, on a pour le cas enseigner non évangile, ils allaient charnel, mais pour la enseigner évangile, ils allaient éternel. Amen. Alors la casse d'évangile, on a dit d'un côté, c'est où était Lucas, on s'est glorifié la casse d'évangile, voilà. Au nom de on s'est glorifié la casse d'évangile, voilà. Namuto a respecté loi où il y a un PC à travers l'homme de Dieu. C'est la casse qui a respecté loi, la casse qui a valoriser, où ils allaient loi et à travers l'homme de Dieu. Dieu voilà, il y a aussi à valoriser la casse qui a motivé. Amen. Mais la casse qui va s'amener, même si la casse qui va s'amener, mais si on a valoriser loi et à travers l'homme de Dieu, c'est la casse qui est difficile pour qu'il y ait un valoriser la casse qui est mort. Amen. Mais l'homme de Dieu a valorisé loi au Yahweh a fait amour. C'est la casse d'amour wana aponi aux alliés écolotés. La casse d'amour wana aponi aux alliés tribité. La casse d'amour wana aponi aux alliés pour sauter. Mais la casse d'amour wana a eu au service de tous à la ici comme encore tous les mamans aux alliés du Bota na Yahweh. Avec Bota, alors la casse d'amour a valorisé loi au Yahweh a fait ça qui a apporté mon union. La casse d'amour a valorisé aux alliés prochains a valorisé les années qui connaissent pour qu'il y ait aussi la valoriser la casse de mon pays. Amen. Alors la casse de la pratique ouana, toute la casse de la art ouana, des hypothèses ça a été à cette différence entre le passage et tout la principaux sacrificataire au gars qui auparavant n'a eu amené évangile les années éternelles. Amen. Alors la casse d'évangile au yé amené et à hypothèse ça fait canayo et tout le cateau valorisé les années ouana il y a pour le cas combien en pratique, il y a pour le cas observant, et non il y a pour le cas où ils allaient matériel, et non il y a pour le cas où ils allaient makabuyamoki. Parce que la casse n'a pas tout à le cas makabuyamoki, mon douana, moi pour le monayao, et va dans la casse naïe exaltée. Amen. Alors, quand il y a auparavant, bataille ça qui surtout le canal matériel, bataille ça qui surtout le canal où ils allaient pour bataille ça qui surtout le canal où ils charnel, ils allaient malade, mais la bonne ça il y a c'est tout tout le cadeau concernant premièrement pour la vie spirituelle. Amen. Alors, quand le baillier, il y a ça tout s'est basé dans la casse de la vie charnelle, mais le cas s'est basé dans la casse de la vie spirituelle. Ce qui s'est basé dans la vie spirituelle, au bonisito, où ils allaient vie spirituelle, il y a une casse de l'écolo, à Bobonisa, où ils allaient vie charnelle, c'est l'ordre d'Esther, au lit, à Kasaki, la casse de Nayo. Amen. Alors, ça est fort, la casse de la casse de l'Ouazame, ça est fort, il y a pour valoriser, ils allaient loi et à travers l'homme de Dieu, il y a pour glorifier la casse de la loi, pour qu'il y ait aussi elle pour glorifier la casse de mon pays. Amen. Alors, ce qui est là, tout en volant la casse de principe, voilà, dit voilà, il y a à pouvoir la valoriser, quand on la casse de mon pays, celui qui valoriser, ils allaient loi d'aller. Amen. Alors, tout ça est fort, la casse de l'issue haute de la vie de Bazame, tout valoriser, ils allaient loi d'aller, tout mettre en pratique, tout observer, tout pratiquer la casse de la sincérité, tout pratiquer la casse de la pierre, ils allaient ouvrir, pour qu'il y ait aussi elle pour valoriser, tout elle pour service ils allaient matériel. Amen. Une différence où il y a tout Paul a dit que ça la casse dans le Bota et la Corinthien, et dans la haute parce que pour moi qui était basé par envoyer d'ailleurs par lui, tout le monde la casse dans parce que glorifier la casse dans et non il y a possible glorifier la casse dans Yahweh. Amen. C'est pour pas tant parce que glorifier la casse dans c'est parce que pour moi par beaucoup basé dans autorité la casse d'église parce que pour moi par contre la casse dans alors la casse dans mon la casse différence et cause parce que baloli
molimo wana eza molimo ya kimia ezali molimo ya humble. Mais na kasi na moto aseprogramme ete molimo mosantu eza na kasi na ye soki orgueil eza na kasi na ye soki komikitisa eza na kasi na ye te seki na motu wana azali moto ya lokuta. Amen bota. Alors na kasi na l'homme de Dieu ete ayekopesa différence na kasi na mokili ayekotalisa basambeli le vrai chemin oyo yawe akomisaki mpona mosambeli ete ayebana kolanda mpoki na mokolo na suka miso na ye emona ezali mboka na yawe. Amen bota. Eli ya mwana tugambi tuzela misala pote yawe abatela apesa kimia. Amen. 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 C'est vrai, ezali solo natoli ndenge na mokanda na Paul. Pourquoi toli ye na mokanda na Paul? Na kati na Paul azalaki moto mabe. Après purification, Paul ayeki kokoma mpe mosembi. Bapesaki karte akende kolakisa baye baza na bilembo na Nzambe. Amen. Bota. Etango akendeki kolakisa lelo mpe nde bafungoli karte wana to livre. Batalisi ete na kati na moto akoyeba komikomisa ye moko te esengeli bato bazomona nde bakoyeba nde kokomisa ye. Ekuna baye kotalisa biso balobi moto amitombolaka Nzambe akitisaka ye. Moto amikitisaka mpe Nzambe akanaka kotombola ye. Amen. Bota. Évangile etoni na bato nyonso bayebi moto ayebi te aza te. Omoni mokili eza na mpasi, mokili eza na mbonge, mokili eza na mikakatano. Pourquoi totali toyi ndenge eke na nzela motei? Motei atalisi bato bayaki baenseignaki moto nyonso ntango azokoenseigne alobi Nzambe aza awa. Moto nyonso ntango azokoenseigne alobaki boya komona miracle. Moto nyonso ntango enseignaki alobaki Nzambe atindi ngai. Amen. Bota. Mais babosanaki ete ntango bango bade koenseigne komitombola ezalaki. Moto mpona nini amitombolaki moto alobaki oyo eza eglize na nga. Moto alobaki oye na eglize na nga. Amen. Bota. Oyo ntango moto azoloba oyo eza eglize na nga, Nzambe abimi na kati. Nzambe alongwe ye moko nde atikali Nzambe. Nde omoni bato bamekaki konyokola bato na baeglize. Moto ntango alobi veille de prière, moto soki amonani te akomi na problème. Nde omoni bato bakendeki butubutu kosenga kobondela koyebisa Nzambe. Me na koyebisa Nzambe nyonso basalaki wana ezalaki honneur na tata te, wana ezalaki mpona kosenga na bango moko. Amen. Bota. Komitombola tomoni eza deja orgueil, eza lolendo. Nde tomonaka mosusu alati veste, mosusu alati talon, etango abimi bato nyonso batire tension epa na ye, moto aboyebi te akosala lokola ye wana nde bazomona. Amen. Bota. Me moto akomikitisa azali nani? Moto akomikitisa ezali ndenge Kristo atindaki badisiple na ye. Alobi na badisiple bokende kosakola sango malamu. Koto bokei bolakisa bato orientation, booriente bato, bokangola bato, bosekisa bakufi, bobikisa babeli, bato na maladi ya mbala, bokana kotambusa bango. Amen. Bota. Metango bato bakendeki orgueil etondamaki kati na bato. Bato bakomaki kuna moto mosusu alobi ngai nde naza mokolo, ngai nde naza mokonzi, ngai nde nazongisi boye, ngai nde nasali boye. Orgueil wana ntango elataki bango, molimo na tate ya koretire bwana na ye. Bakomi liboso molimo mabe, babondeli molimo mabe alobi nakobima te parce que bozowelana, bozolukana na kozala mokonzi, bozolukana na kosalela baninga, bozolukana nyo ayebani. Me moto alingi ayebana ye moko yawe ayebi ye. Amen. Bota. Nde bazongaki epa na Jésus-Christ de Nazareth, ntango bazongaki bakuta na ye balobi maître kote tokendeki milimo mabe eboyi kotosa biso. Ateli bango mpona nini milimo mabe eboyi kotosa bino? Parce que nyonso napesaki bino bokonzi na nkembo. Alobi na bango ete bino bokendeki bobandaki kowelana.
nani alingaka zala mkolo oyo alingaka zala leki wana molimo na tata mwa evande epa na bino ezate amen bota même na kati ya libota même na kati ya famille même na kati ya etonga même na kati na tribu même na kati na wenze na kati na ndako osalaka te ete yo ndo leki baninga moto asalaka lokola yenda leki baninga oyo akitsaka ye ye babi akomitombola oyo akokitisa ye oyo akomikitisa oyo akotombola nde omoni na évangile ya kriste ntango ya ye alobi mobondisi ntango akoya akomilobela te ye akolobela mpo na ntina na kriste de nazareth amen bota omoni kotomoma liloba aye komikomisa te liloba aye komilakisa te me liloba azobeta lisolo ya jésus-christ de nazareth ntango liloba azobeta lisolo ya jésus-christ de nazareth bato batali image bato batali conduite bato batali langage nde baye koloba ete moto abongi na lokumu mpe na nkembo ezali te liloba na nzambe amen bota yango na kati ya liloba ye kolakisa 7e trompete mabolongo nyonso ekubamela yawo mpe na mokili bamemaki motufa akubamela paster na mokili bamemaki motufa akubamela ekeko na mokili bamemaki motufa akubama ntango ya akomi eglise longola mapapa moto alongoli mapapa kanga fulani moto akangi fulani me oyo ekomi bato oyo ezonyokola bato bayebaki yango te amen libota me liloba ye kotalisa bi soki oza na koyina kola koyoko te soki oza na libomi kola koyoko te soki oza na kobunga ate oyebisi nzambe mwayoka eza te amen libota so toye na signe ya reconnaissance ya komikitisa salaka mpe ekolo ya komikitisa wana nkolo akoyeba nde kotombola yo amen amen libota moto amikitisaka na esika nyonso nkolo ayaka komanifeste mpe nkolo atombolaka ye wi na bato bamitombolaka bango nde bazalaka na kritike ya bato bango nde bamonaka bato eloko pamba bango nde bamonaka nde bango bakoka me mabele ezoyamba bato nyonso mabele etalaka te riche mabele etalaka te mokonzi mabele etalaka te mobola mabele etalaka te pauvre me mabele ezoyamba bato nyonso yango eza na cri oyo tolobaka na kati ya liloba na nzambe eyambaka nango bato nyonso liloba na nzambe eboyaka nango bato te eboyaka nango moto te moto nyonso na lolenge aza na yango esengeli liloba eyamba ye yango moni kriste avandaki na bayekoli azosakola sango malamu akosakola sango malamu bana mike bakimaki mbangu baye epa na kriste me nakoya bana mike nini eyekoleka badisiple balobi te boetelekale bana oyo bakoma epa na kriste te kriste alobi botika bana mike baya epa na ngai bokonza likolo ezali mpo na bana mike amen bota oyo bokonza likolo ezali mpo na bato bamikitisi yango moni moto moko oyo na mibeko ayaki epa na kriste mwana na moto difficulté toza na yango enga na belemi epa na yo na kosala ndenge nini oyo ete nayingi na bokonzi ya likolo ayebise soki olingi oyingi na bokonzi ya likolo nayebi kotiaka bini nayebi kotosa kofrande nayebi kosalaka misala boye alobi desel devoir na pesi yo esenge na yo bota mobala mibale amen bota ya alobi nakende su na libuma mama nakota su na libuma mama nabima su mbala mibale ekosimba te aye koyebisa ye zwa bozwi na yo tekisa yango zwa mosolo kabola na babola nyonso amen bota desel devoir oyo bato mbongo bakokaka te desel devoir oyo bato bazwa bakokaka te mpo akabela bato lelo akabi lobi abandi koloba lelo apesi mokolo nga na kokufa mokolo nga na kovoyage soki nga naza te yango moni eglize loba na nzambe soki ozosala otiaka ba-accent na misala na bolingo te amen bota omoto akoloba soki nga naza te kasi na eglize oyo soki nga nasali te kasi bango basalaka te badifficulté nyonso zotalisa bato nde batie yango me yo beta tolo na matanga moto azobeta tolo na wete moto azobeta tolo na kolia misuni moto azobeta tolo wapi mpo bayeba ye na moziki moto azobeta tolo na likelemba moto azobeta tolo me na boyengelo na tata moto azobese motema mpo alakisa force na ye epai yawe amen bota
Ya mama ni sa grandeur kama yeye isigela sala la batunyongo. Ndipo na samala. Datiti baye koli partout. Bazo sakola, bazo teya, bazo laksa, baye bakoti maye na komo na Jésus de Nazareth. Ne bakozo grâce na ronde ici amen bota. Libota amen. Amen. Aussi la reconnaissance. Yaweza ngaki na katna oba benga kisashi. Amoni mtozole kana biloko na yeye. Yo, kana za soda abotoli. Amoni mtozole kana makimba na yeye. Abotoli. Amoni mtozole kana mbomo na yeye. Abotoli. Amoni mtudelo ye abane kosa comme si ye azali mofuti si yapa. Metama yoga ilo kutwa Jésus Christ de Nazareth. Abile maki amataki kolona zete. Metan Christ. Atali kolona zeta c'est comment amoniye aibise zaché. Ita, ngano lelo, tokola isikamo, moko, amen, bota. Amen. Ekedeki zache tugisa gie. Zache ataki kutumo libakukai kola malamu te. Abinga mutu na masu, nga mutu na mabe, mesi alobete, akotika ngaite, ayekubake pana ngali. Tomo tamu tanaki, nakola sa Christ de Nazareth, zache alobi kutonyo sumaboto laki, esengeni naso disafwade. Amen, bota. Amen. Oh, il veut quand même. Est-ce que vous avez sapadi? Osangi, Seigneur, vous avez mon agaïté, na kozwa wapi, savri sili, mafute sili, na yebite, na kusuka wapi, vie komi na suka, vie zalaka boete, amen, boka. Mutuazo na via delixe. Yona na kata mutuka, mbabo yeki mingi, asala accident, tune ale, mutuaki, akufi. Après notre route, attends pour les taxer. N'accès en bas, passer l'accident, pas comme une mitraille. Amen. Bota. Mutumso gena libala. Na mkumba akei. Akomi l'hôpital naye na mwana bakufi. Lolendo ici. Amen. Bota. C'est moi le bananza pour mito pour la gâter. Mukaka batongo la yo. Et bah il peut bazali. Bazucho na mesa. Olia na mesa na kimia. Alubite na kulia na mesa te. Gana mesa na mabili. Baike bazali bapesi balu. Habite. Ngati na zaboye. Na kobeta na lutu te. Na mesa na maboko. Amen. Bota. Ewa di pesa mutu na mutu baya na ekoki. Pesa mutu honor ekoki. Komitu kisamate. Soto pesi mutu valer. Baike pe bakopesi o valer. Amen. Bota. Amen. Et vous pouvez le couteau Valère Nabiso, to pesa mo et pas na Jésus de Nazareth, à partir à grâce oyo, sa grandeur les prophètes comme le Paul Lobby, aïe biso. Parce que comment est content parce que comment est kolubama, parce qu'aïe na makapo izali un universel. Na mkilo kolukabo, okomo na mote. Asa aïe na bolingo, eboku tate. Aïe kola sakamite, ebobe bate. Aïe la kisi libota, eboku bate. Et vous dites à la seconde, il y a du légo. On a beaucoup de ça comme on a ya. Ayawe, amen, bota. Tout si bas, tout ça, tout tient la misala. Tout est colo, abattre la vie sur nos autres, moko, na molimo. Amen. Tout est pour la vie.